Ndeko bozali komona wana azali le seul à rescaper ya accident oyo esalamaki bongo na Mai Ndombe. Tolobaki ba député ba kufaki misatu na Mai Ndombe na 9 au total ezalaki 9 personnes. Les seuls rescapés ye wana ndeko bokoyoka makambo alobi comment est-ce que eloko nini bamonaki po accident esalemela bango balinda na mai. Bandeko sud-africain basanganaki na ba-africain mususu basanganaki batambolaki bongo na Cape Town, dans les rues de Cape Town en Afrique angele awa en Afrique du Sud pour na ko dénoncer to pe ko boya mouvement oya xénophobia, mouvement oyo ba betaka ba étranger en Afrique du Sud. Bango mo bana boka ba comprendre ba tamboli pour na ko yesa bandeko mo ko beta ba étranger ezali malamuté. À suivre dans cette émission mesdames et messieurs. Tata obomoni likolo ya pasi ateki mwana na ye epa ya koko mususu apesi ye mbongo ba héros pazo na ye mwana na ye po aluka mbongo akulia epesi pasi nani nde ayibaki bimoko ya Léopard ezalaki prévu Léopard a gagné 2-0 mais bakei 1-1 ndeko moko ayibaki biwana a témoigner na émission oyo suivez, ne manquez pas. Et voilà, faites comme moi, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV depuis l'Afrique du Sud. Et bien sûr avec l'animateur, le principal boss, Fiston Belende. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité o bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokuta na kapona ko solola ko pesa d'information oyo ezoleka bongo na communauté na biso batu ya mangala dans le monde entier. Information ko za la Kinshasa et ko za tope en dehors ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lobby tout Congolais était branché. Bato belé baluke sika ya kota la match, FIFA da ki catégorique aboy ko diffuser match na ba site mususu. Alors ba ki ya ngo foka na site na yemo kote na ba site mususu partenaire. Tout Congolais pour ne pas dire tous les Africains ba ki branché pour na kota la match ya Léopard. Tolo banini. Vous allez qui déçu, vous avez quand même quelque chose de bon pour Nabiso. Léopard abanda ki bina est très bien. Na souka ba ko égaliser puis to kanaki 1-1. Mais na lo baboy. Je vite compris que le football réunifie le pays parce que lobby ezala combattant, ezala résistant, ezala nani, ezala mutakingani, tous étaient derrière les léopards. Mais na évité. Les léopards nous ont dessus ou bien ils ont donné leur meilleur mais c'est ça qui vont téguer ba gagner et puis si passe. Mais Ndeko Achakibi, tout le monde le félicite. Azali mondeko ya communauté nani? Communauté owapi, o ndeko na uti. To finga, to loba, kasi yepende ya sauver koneri ya mboka. Donc, together is one. Et donc, si passe la le problème oyo. Nathalie Tarmac ya aéroport international ya Njili de Otela ngana ba image wana. Tala ba avion et tondi ba avion ya ba marocain. Ils nous ont montré comment est-ce que le pays est organisé. Comment est-ce que les autorités sont très sérieuses. Je ne veux pas dire que les autorités ne sont pas sérieuses. Mais ouais, comment ils sont mobilisés. Avion, bah qui 15 au moment dans la route des amoukiers, monsieur Bobo Mekotoyo. Bah qui pratiquement 15 avions qui n'ont pas supporté. Bah qui cette équipe na bango. Alors, ceux qui battent moi bien en Mokwana, to boyangote, ils méritent parce que payer ça qui va batterie en marche pour un Marocain Bahia. Je me rappelle encore l'histoire à l'époque de Mobutu Léopard, le même Léopard. Et ça allait quand même match de barrage pour prendre de Coupe du Monde. Tu gagnes Maroc 3-0. Mais Bahia Awa, tu banda qui bien 1-0, mais aucun 1-1. Mais hélas. Rien n'est encore perdu, donc on a profité de l'occasion pour qu'on pèse à courage dans le léopard. Nous sommes tous derrière vous, allez-y. Ce n'est qu'une partie remise, d'ailleurs, vous savez mieux que Moussoussou. Tout le monde équipe est belle africaine. Le pays qui pense que Maghrébien, Maghreb est un pays, Maghrébien avec un tout le monde de côté, c'est le parce que
Cameroun est poli, Sénégal est poli, donc il va te belle poli, mais Bissot quand même, c'est une bonne chose. Bravo les léopards. Ce n'est qu'une partie remise. Donc prochainement, rien n'est encore impossible, rien n'est encore passé, on n'a encore rien perdu. Donc occuper qu'on soit qualification na Maroc kuna, et ça impossible était, bango ba yé abache MB, toko que ne peut kuna toucher débit. Donc allez les léopards. Allez les léopards, vous l'embattez, donc continuons toujours à soutenir le léopard pour na to joie victoire wana. Et c'est là pour la deuxième fois que les bongo Coupe du Monde. Yes weekend. Tous les cas, la information nous soutient pour le bas bande ko bana mboka. Nako bête lo lisolo za calme. Nako bête lo lisolo kala mingi te ko lisolo ya kafu lisolo ya passe sali motema passe ya ko sakanati. To la tsaki bino comment est-ce que 3 députés bakufa ki bongo na mai ndombe parce que 3 députés na kata jeep bongo na éviter jeep ngo jeep ndenge nini to la tsaki no jeep wana nde babisiko na mai jeep wana ezaki ape bato bakufi 9 nde bongo na balo ko ibembe wana bembe kende mais à rescaper ezali kaka mutu moko par bato oyo bakufa ki na 9 wana azaki na hôpital to luki chance correspondant na biso atendre biso maloba na ye boyoka oyo a rescapé ya jeep oyo ndaki na mai ndombe na ba député provincial Makamba Lobi tolanda ye et bon tozonga susu. C'est court. Finalement, j'ai vu les gens sur le là. Et je suis sorti dehors là. Je me rends compte qu'il y a un autre petit étudiant que nous avons sécurisé. Lui aussi est sorti. Il y avait un étudiant aussi. Oui. Mais quelle est la jeep là qui a pris 11 personnes? Quel genre de jeep? Non, c'est une jeep là. Les gens des jeeps de serre là. Ah oui, dans le Koweït. Suffisamment d'espace. C'était vide facile. Quoi, le chauffeur il se trouvait devant un embuscade. Moi je me dis, il s'est très passé. Non, il avait un problème de frein. Finalement, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus les freins. Il revenait, moi je ne sais pas, la descente là, il faut négocier ça. On négocie toujours. On va lentement, on négocie, mais s'il avait des problèmes de frein, comment il s'est permis de descendre? Il a dévié un véhicule qui était devant nous de la place. Quand il a dévié ça, il s'est retrouvé devant là. Il avait toutes les possibilités de cogner contre. Le gros véhicule là, même tout ça, ça allait quand même. Mais c'est vraiment, non, mon Dieu. Il est parti lui aussi, hein. Il est décédé alors. Bah, vous ne pouvez pas savoir. Mais on a dit que non, d'ailleurs on a dit que non, il est laissé rescapé. D'après non, c'est 3, non? Il n'y a personne, il n'y a que moi avec un étudiant, c'est tout. Personne d'autre n'est sorti. Personne d'autre n'est sorti. Ici on m'a dit qu'il y a 3 députés qui sont décédés. Les seuls rescapés c'est Katola, oui. C'est ça. C'est ça qu'on a envoyé une ligue de force comme ça. Madame vient de l'équipe ici. Il m'a envoyé pour vérifier que si réellement. Naouté koloba bandela awa que en Afrique du Sud possiblement na Cape Town ba sud-africain bango moko ba sangana ki na ba congolais na ba africain musu en général pona ko dénoncer ko boya makambo ya ba xénophobie. Boyebi que l'Afrique du Sud awa 3 fois déjà ba beti étranger ba bomi étranger ba ndeko musu ba beti ba bangala mutu ba kufi ba congolais ba équipe victime et peu si passe mais ils ont compris qu'on pense que Afrique il faut ça unifier. Together is one. Bon moko fezala. Yango wana ba sud-africain mususu ba mona ki mabe ba sangani ba tamboli parce que mouvement là c'est comme si elinga kesonga lisusu. Alors ba tamboli pour ko dénoncer yango ki to boy na biso makambo xénophobie to nito fa na fa na biso africain ensemble. Ne bozo mona image ba tambola ki pour ko manifester. Donc ils sont tous là ba sud-africain bazali ba na ba africain musu ba sangani donc bravo ceux qui ba ali ko comprendre boy ce comme ba kambo e ko kende liboso mais sengel na ba autorité na bango batangisa ka bango à l'époque tango à partir des aki na mboka sud-afrique ba pays africain ba de ko aider surtout Mobutu a sala tout a sala mingi pour na apartheid ici là. Moi je me rappelle encore à l'époque dans tout temps à classe bazo ga sabiso boya na ba un Zaïre des Zaïre bilamba na bino akala bola ta souté poto même na bande ko na bino à Sud-Afrique bazo souffrir kuna on l'a fait, tous les pays africains l'ont fait, mais comment est-ce que les pays sont indépendants et de liberté ba africain mususu
ba jouer na ngote ba de ko tsa bango bakala je crois ba tanga histoire so ba tanga histoire ba comprendre ndenge bandeko oyo ba comprendre pesi e sengo mingi bandeko epesi pasi likolo ya pasi na République démocratique du Congo zo pesa biso pasi to ebité to komona toutes sortes d'informations makambo nyonso tu ya mabe to komona yango na mboka na biso na uté ko na sommaire awa papa oyo ateki mona na ya mwasi komona ye loli bozo mona wana bateki ye epa ya koko moko songolo bateki ye na 456 € plus 3 chèvres na bantaba misato bateki jeune fille wana pa ya koko wana na ebité tango bateki bazo benga oteka abaliye to ataiki na ebité koko mukolo ndengo wana azalaka ye moko asombi mwana jeune fille ndengo wana pasala na ye nini est na ajoana ça na besoin makamune surtout peut-être asombi pona asokola kaye basani alambela kaye to na moyen nini epesi pasi donc jeune fille bozo mona wana bateki na 456 € ya pamba na 3 chèvres ouais c'est déjà libala donc koko wana bali jeune fille epesi pasi eleki na mboko na biso mawa ndeko tokobeti na lisolo siko lisolo ya pasi na lobaki biso tobeta kama solo ezoleka na bamboka nyonso tu isifika bopeza biso lisolo tokobeta yango lisolo oyo esalami na mboka ya Kenya ndeko tula biso photo wana ndeko somona wana ba policier wana eza ba policier bazoko bima na corps ya ndeko wana mort na hôtel wana chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'était passé? Muda pesi solo oyo ezali camarade ya victime na yeba gite ke bandaka kaka ndenge zalaka azalaka na mwasi na ndaku mais moi ba petit ya mike bazanga ka pete bazalaki na yeka ndengo wana. Alors mwasi na ndaku bande ko pesa stress akosakana ti mikolo wana bazalaki na difficulté akosakana ti. Oui c'est vrai que papa s'occupera na ndaku comme c'est doit mais moi difficulté kotaki c'est vrai na famille nyos tout ezalaka roseté et tout et mo zalaka pe. Donc ma problème c'est niveau na niveau ata muto mbongo ndenge nini azalaka pe na problème na niveau na ndako to suka classe moyenne bandeko moi baisse ko taki na ndako muke alors tellement moi si a mesana na bozui belé a mesana na bozui azo ka mbongo tinda pa na famille na bango konso o la mobali mbala salaka et pesi ke mobali azalaki na mbongo te mikolo wana. Alors moi si pe a commis ciseaux ba mama to kebaka tangu papa pesi mbongo ya libala bali yo to boyokani no tozala na yo ensemble to bunda malembe mbongo ya libala to kopesa ta sima ezalaka nango te komona makambo wana ba mikili o to bima libanda. Mais pourquoi priver le oyo za spécial? Parce que normalement tant ba bala naka mikolo bala naka c'est pour ça okolo bateke no papa avant si je sala maté yo pesa na lumbongo yo pesa ngai bo yo sala ngai bo c'est impossible. Au monde ka papa pesa ka biloko asomba ka biloko akolia asombela ka bala futa ka minerva la futa ka ndako sala ka nyonso tout baisse koti. Vous devez comprendre yango ba balingana pour le meilleur et pour le pur bande ko belé bazali ndengo wana donc yi azana mobale sengo kaka sombala sana mbongo mikolo wana. Soki mbongo ezate problème bande ko belé bozotalanga boyi ba mama bozotalangai o za émission mingi ya ba mama mais ba papa pe total statistique ya radio lokole ba papa ba bandi ko leka ba mama ba papa ba hotela biso 67% ba mama ka 20 quelques pourcents ba mama bo kisinga soni ba mama o za émission na bino radio lokole ba mama po s'abonner e belé ko mbote na mama sociale Irène Machandoki en tout cas yo umela mama sociale na sentir que maman sociale pena Irène Machandoki umela mbote sikozali bino nostumbo na pesi bino mbote. Et nous évidemment nous compatissons avec Ndekonabiso chroniqueuse à YouTube ou à Tikibiso donc Monica et pesi pasi les camarades oyo bande kototika rando et apporta keloko morote moni maloba msuto lobaka osolo bano maloba pona sentiment kaka okokufa nakoboma yo nakosala boye osali muninga video otie ba comment na woni ba kotona zolo e consort et coïncider ba lobite que ça ndeko comme la sali mais coïncider que ndeko ya kotika biso et pesi polémique et pesi bienti to lingana
na éviter biso ba congolais YouTube autre bo ça na lenga mabekaka tala ba communauté mususu ba ça la YouTube na ko démontrer biloko belé mais biso ka YouTube ça ba rando c'est pas bon pesa information pesa lité linga ka soko sala émission na YouTube ba de ba vandi ba otala yo eza te que soko émission siri ba baya wana te linga ka ndo wata tali atele ki 10 ans ba ça na poster ya ko yoka information oyo lobaki nzamba ko zo lokumu. Et puis, au tombe la bendel na biso, ya mboka partout si katouali. Tellement peu que qui maman comme basizo kuna ndeko ala ko obligé à recourir et pas ya copine na mususuana. Ba stress le cas qui est belé agit copine na yoana. Alors, ils étaient obligés à la chambre moko na hôtel Songolo kuna kaka na Kenya. Na Abidjan. Te na Kenya na Nairobi voilà. Na Nairobi. Qu'est-ce qui s'était passé? Papa tellement stressé le cas qui est mingi. Voilà, je me rappelle le solo. Je me rappelle le solo. On a expliqué. Ndeko moi si oyo mbala kufi. Parce qu'il n'a eu. Balobita ba fandi ba le ba consoler ba solo li na kata chambre ba solo li ali ko betela yene mobile nda beteli ndeko moi si o makamna pesa bino oyo. Que non moi c'est un anda stress mikolo mbongo zate mais on peut cette difficulté maman na ye sika zali quelque maman na ye non papa ya boklo na ye mobali quoi alingi kaka moi si na ye atongela ye toilette en tout cas o ça qui ndokite bandeko donc papa yo bando obala obotama oboti bano koli osana toilette balonga te alors mutu fa tongela o toilette ka moi la no ya mwasi o bali na ya kufi. Moi si pépé si stress à kosakana te do stress donc abali ko tsambala na poids mbongo ezate donc et ça na ba tout nzamba sala ba pression te bandeko tellement pression leki ceux qui maman te papa pression trop na ndako papa singara que de quelque part c'est défoulé monsieur bala mona a compte na chambre lali muso mo akene kotambo na mall papa wana ngazaka na copine na ye ba copine na ye ba ki ba compte na chambre ba sololi Alinya consolo ye nenga aspia consoler a conseiller ka papa la maman la kata chambre suka na ngoza la race ki makembe seka fo normal. Aïe be que pendant makembe ça sentir mouvement ça sous bien ta sentir papa mouvement avec sous bien te donc c'est comme si papa do perdre de contrôle abandi ko sala ba crime be mo a longo etanga longo siko avandi na mbetu kuti na scène ciment. Abandi ko loba en tout cas moi je suis à Robomangai. Na ko sala ndenge donc pendant que bazala ki na makembe sekuna papa esprit za ki ont jeune fille ensemble tout asungai me simbika kati. Moi je suis à Robomangai. Moi si pe monika système kata ina ndela ya fa ina yet. Mobala kisu avani siko na mbetu. Afa ina mabele. Moi ça tikala na mbetu. Abia monika mbaya te mutu na sebui. Apo ko lobana avandi. Hier kanso ko la papa wana zo raisonner. Abe umeli. Abia nyati na dikoloshiko tese ya ko fala mbeto anya tayebo papa koi o tanga koi bo yatala bo ba fulu na munoko ba fulu na muloko sa ba fulu ça des crises jeune fille wana kitimbangu na sa bengi bata réception ba matibet nini kuna expliquer ba wonde ale te ba bengi ambulance we bika ya na retard ba pays lokola ba Kenya pe kuna doki inde mona ba Congo ya moko ba ngutu mwa bien mbala ba bengi pe mbila tanga komi na ambulance batali boye papa akufi tension matayi ba makile mati doki esangana na mafuta ba bisoki cerveau soki sai soki ni na moi terme wana maîtriser ngote akufi pona nini stress o mama pesie na ndako ba mama to tsaka ba papa les ermuko to sololaka soko sengi papa eloko ya biso na sana ngo mikolo te na kopesa yo ndimela ye pozaka na yo bana ki pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs soki papa sana eloko okosante ke papa sana eloko na soko lo bana papa o ba papa sérieux ezati papa mbilinga parce que sana papa musu baza bana do mafu mbilinga et soka zimbongo na ye il faut que na bar abana komela na terrasse ba ye na ba boîte nyos tour nu ba ye billet na château rouge ba ye billet. Et si quand nous sommes melaka ba congolais ba bien président ba benga président so a 8 mois salaire a 8 mois quelque chose a commis président ce qui mbongo sili a commis mutu normal
ba papa bongo batakape zoba nyos okomona papa soka na mbongo te mikolo ye na ndako kaka mikolo lango na mama azaka na ndako abimate mais soka zuika mbongo bale azui makolo akei epesi pasi ba papa ndengo wana te to ba papa oyo ba sérieux epesi pasi tala liso to bomela rebino lelo esala mbongo na Kenya epesi pasi papa oyo akufi pona stress ya mwasi lisolo mo pe ndengo esala maka awa na Johannesburg pour bando ka Johannesburg so bolandinga bokoyeba lisolo oyo ndeko moko boya kufaka abana fana na bereya abana fana bereya na otanga kombo na ete me akufaka pona stress ya mwasi te me pona stress ya mbongo kaka makambo oyo ba ko trade money o mbongo oyo ono opesi mbongo intel opesi mbongo temps ole autant papa wana sala so coopération ya utana mbongo na Angola so ibe commerce ibe $25,000 so be combien aye nango bakosi ye kota mbongo bo ba osombelo biloko ba osala boy akota mbongo ba le $25,000 papa pika crise abada tension paralysie papa wana kufa et ça mana bere na otanga kombote vie moko boye ba yebi bo combien c'est que bien et puis si passe tala mwana mbala nga kufi likolo ya stress à mwasi o bozo mona wana ba pesi so photo pe ya jeune fille wana moi la photo ya jeune fille là te pona ko save parce que hier ça na mobimba ya ça na innocente asa mwana moko ya 24 ans 25 ans jeune fille mais papa ça papa ba 41 42 et puis si passe papa si go kufi heureusement papa tika témoignage to benga le testament testament qui jeune fille parce que c'est que makamunyo se trouve une fille ba kangi peut-être ba kangi pourquoi parce que ba yo qui a fait témoignage siko sangwa boita ya komeli mama na ndako koloba nini taba bi mobala kufu na ba stress o ba ne ko sala ye pona papa na yo alingaki ye otongela ye toilette na mboka na bango kuna mobala ba kizela yo kito te pression ko ki pression te aza fragile ba de muso molega mobali mais na kata ka fragile ba ko ba kambute yo mona ba de muso bo likambo sa ba bino tika ba ngande ngo alinga ko makambute era misusu ya linga makambu et ça na batata musuto ba mama musuye so ka soinité au ka bien defa soina kaka bazali mutuna mzala ndenge nzamba sala yi tala papa ko makambute akufi na kaka boyi et puis si passe bandeko et puis si passe no bali akufi siko reverser et luki problème ba beti di solo po anini jeune fille alors en tout cas makambo yo tokotika te bato ba d'abord jeune fille en ngonzoka azala rappela na copain na mususu asa bima pa na bango il fallait ki akele ko présenter babalayi tangu sangwe panzani na Kenya mobimba wana na Nairobi jeune fille ngona ye wana donc ndenge zala siko jeune fille wana a perdre papa na ya papa mobala kufi c'est-à-dire que mobali ya mukolo ya 41 ans akufi yepe ko to baboyi yepo anini e bawo ko benga ye abomi mutu nana ko lingosu na karati okufele mobali na mbeto mobali pe ya yote makangu na mobali na yoko toyo aboyi e pesi passe lisolo esuki awalelo. Merci Nabino pour s'abonner déjà à Radio Lokoé Télévision. Merci Nabino tu as arrivé le pour tout sur le makambo wana masolo eza ebele bandeko rester branché to lingi Nabino pour s'abonner bandeko. Pour s'abonner, tout ça va abonner jusque là 1000 et quelques tout comme on a 5000. Donc on a 5000 abonnés et quoi arranger biso. Ndeko s'abonner déjà partage chaque émission. On va chaque fois émission au Radio Lokoé et ça émission au papa fanda kananda kuna mama na bana ba otala. Toloba kaka makambo sérieux, makambo éducatif. Ata opesi biso li solo et ça na mbilinga minga tokolunga to bongisa yango pona ba tata ba mama batala yango na respect. Yango sengi na biso to partage ka bandeko batindelo émission ata na ta kutala wata téléphone na yo na musala partager na nous tinda na ba groupe WhatsApp na ba Instagram na ba TikTok partout na bandeko na même na privé ba itala ba yoka peut-être et ko sunga ndeko moko songolo et sika moko songolo ebité kaka na nengo partager émission Radio Lokoé voilà et sungi ndeko moko quelque part pour ba témoignage to ba feedback to en anglais ba témoignage belé que émission cette émission tel wana et sungi biso émission tel to la kibo et sungi biso alors ndeko so ba tindeli opé lien ndengwa to ba tindeli opété osaka na groupe moko songolo au moni émission Radio Lokoé ko rattraper ndeko kota s'abonner soko s'abonner ko bossa na te ko fina cloche de notification pour rattraper ma programme na biso te. Voilà, comme on a gagné fiston pelé de Tata Sedek.
Merci Nabino. Tokotani sous lobby pour le numéro sur radio locale. D'ici là, portez-vous bien. Allez-y les léopards. Mbalasima Togani. Ce n'est pas impossible dans le baki. Rappelez-vous à l'époque de Mobutu léopard à Kala. Togani à Maroc 3-0 par la Bankuna. Pour Togani à la Coupe du Monde. Si vous pouvez, et ça impossibilité. Donc, restez branchés. À tantôt. Chap chap. Et tchara. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. Une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille, au moment assis dans le une c'est une famille quoi. C'est un modèle. C'est un couleur révélée. Un chapeau dans mon képi. Une famille. Les ensemble, une famille. On a fait. On a ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. On tire plus une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, on peut consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on a dit les bêtes, mon bout là. Ouais, ça va lui accompagner quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis pas pareil. Pour jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise, petit de voilà. Une famille, c'est nous, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, vivons tous, devenir riches, mais avec un travail.